His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Maweja nangila wa chama mokokisina bilaka nzambe na bikamwa nani akokani nayo balukayo na nkunda oza kuna te. Haleluya. Bonjour, bienvenue dans Welcome TV. Welcome TV, chaîne Nabiso nationale, où ils opèrent Nabiso news politique, culturelle, religion. Alors, les lots, comme je vous avais promis, naïe Lissoussou, devant vos petits écrans pour continuer toujours à sujet Nabiso. D'habitude, quoi, tout ça, là, sujet Nabiso à Mikolonioso. Bon,
na subo tolanda lisusu louange oyo ya pasteur Martin Chifunda. Donc naza sûr que émission koleka bien na kimia nyonso parce que tous moi bénédiction moko donc tous na compréhension na l'amour et puis nyonso koleka na kimia nyonso. Avant na banda ni sujet nanga ya lelo naza na deux citations au na kolinga to réfléchir nango ensemble. Et ça toujours sur le temps parce que nanzo ma mingi sur makambo sur le temps. Citation liboso ezali nini? Ezali comme disent les Anglais, time is money. Time is money. Yangwana tomona kata awa batela biso Big Ben. Donc horloge wana ya munene wana batela biso ngo pour na totala toyebaka heure. Donc heure nyonso ebetaka ngingo donc po toyebaka ke l'heure avance. Ce qui l'heure wana eleki tokozonga susi na nsima te. Donc anglais balobaka time is money. Mais naza na citation mosusu o baarabe mpe balobaka le temps c'est comme une épée. Si tu la casses pas, elle va te casser. Donc pour comprendre pourquoi on a pesi deux citations wana na ndenge de kokota sikoyo na sujet na biso. Donc le temps c'est comme une épée. Ce qui est cassé en côté, il y a un cassé yo. Alors, tozo kota sikoyo na sujet na biso lelo. Sujet na elimino lelo ezali nini? Ezali sur la crise de la quarantaine. Crise de la quarantaine. Vous qui quarantaine, on a donc 40 ans, ti mois likolo. Pourquoi ba bengango crise de la quarantaine? Ezali terme moko oyo société et utilisaka pour décrire certaines personnes au bazalakana doute pendant cette période-là. Pendant cette période, il y a un changement, il y a vie na bango. Cela veut dire que mutu ozolongwa na jeunesse, ozokota na vieillesse. Étape wana nde babengango crise de la quarantaine. C'est que crise de la quarantaine et se manifestaka ndenge nini. Crise de la quarantaine, tant que yaka na makambu ebele. Yaka na makambu vraiment ebele. Romona mutu, pour les alliés, tant que vous avez 39 ans, vous avez 40 ans, vous avez un doute. Vous avez se retrouver les sous-titres comme au banga. Vous avez ah jeunesse nangé sili, na komi mukolo, na komi ozomona epesio mama doute wana. Si qu'on a doute wana, romona mutu. Eza moi c'est mobali hein. Na badu tola omona mutu akomi ko sala makambo susu eza normalité. Omona un papa à côté na quarantaine akomi ko se comporter n'était un adolescent. Omona makambo ne changer. Akomi par exemple ko changer tenue naie akomi ko linga kolata neti ba jeune mususu pa kolobake non pour le moment na komi sapeur azalaki ne sapeur te mais na 40 ans mona bina komi sapeur. Échangera peu sous ndenge romona mutu a commis dépensier a commis par exemple ko dépenser bon pamba a côté a commis flambeur a côté par exemple na boîte a sombeli batu masanga donc a commis ko linga ko se valoriser quoi ko linga ko yeba na sanani na commis wapi nazo kende wapi et puis crise on appelle les sous sur quarantaine et même rabate belé na ba infidélité romona mutu si quoi commis ko linga na heure wana a commis kolinga ko bima libanda. Et ça, moi, si na mobali, c'est pareil. Et me rappelle infidélité. Alors, pourquoi la lobby crise de quarantaine? Parce que na sali constamment na communauté na monike batu mingi bazo kokufa, so to tali ba âge na bango mingi, et ça parti à 40 ans. So to tali mingi. Et ça bateau ba bandi na ba 40 ans, au moins la bango ndenge bazo kokufa mingi. Sans pour autant compter na bika na communauté te to s'appelle la ba jeune na biso oyo bazali victime ya ba gang victime ya ba net zolobaka wrong place wrong time bazali wana te to tie bango de côté mais na solo bana biso batu oyo to sokufa mingi ba mikolo to sokufa la communauté soko tali biso mingi tozali 40 ans ti au-delà. Alors yango ne pesa ngala lobake na sala conclusion na lobake
crise wana ya quarantaine soko passant au mabe et comme melo tina dépression ou comme appelle dépressif. Donc soko contrôler en bien té et comme la dépression ou comme melo malade belé ou koki peut se suicider ou koki ko bunga nzela o bunga ko pe libela. Donc sikoyo comment faire pour les cas crises de quarantaine wana na ndenge moko ya bien. Pour le Lekango, il faut yomoko prendre conscience d'abord. Socrate Alobaka, connais-toi toi-même. Et puis, il faut, par exemple, si vous avez un partenaire, moi, si vous avez un mobile, il faut avoir confiance. Donc, avec l'aide de l'autre partenaire, à s'occuper d'aider. Donc, tout le temps, on a crise de quarantaine, on a besoin de voyager, à kende. Comme il y a un rêve, donc, il faut réaliser. Mais il ne faut pas oublier que tous les gens qui réaliser le rêve, ils ont sauté. Alors, ce qu'on passe crise de quarantaine, on a bien, on a bien. Pour la biso, tu passes la crise de quarantaine, les lots, tout ça bien, tout ça, la biso posé et tout ça. Mais ceux qui ont perdu boussole, au commis, 40 ans, 41 ans, 42 ans, au leki 45 ans, 47 ans, si on a la cinquantaine, au bungi yango, sikoyo, déplace toujours au loba, time is money. Siko yo au loba nini, au saleli, au saleli la siko temps na ondenge nini. Wana la rozonga mingi côté à ma maman. Au moment par exemple, maman aussi dépassé âge plus de 45 ans, mais au lieu que se comporter nettement la moukié, au lieu que se comporter nettement la moukié. Batu oyo baza entourage na yo baza kaka bana mike bana 20 30 ans ozobenga bango pe ma copine mes amis te baba copine na ote leki oyo aza musika na yo il faut akokosa la caméra noté azali leki na yo il faut côté ya ye okomona ke okomi ko se kolinga ko lata neti bana mike en plus de ça okolinga pe kozala ta mususu ozi pe okotisi pe mobali ya jeune na kati ya vie na yo. Tant que aussi moi, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais vous avez la différence, par exemple, il y a 15 ans. Yozo kanisake, on témoigne dans la rocolat, l'oba comme à 30 ans, l'oba comme à 35 ans rocola. Yozo kanisake, y est un rocola, yo tikalika sur place. Yo, mboula ne zo ko changer té. Mais y est un où y a zo comme à 35 ans. Yo bilo batozane la différence, par exemple, il y a 10 ans, 15 ans. Ça la calcule là yo. Tant qu'il y a commis la 30 ans, il y a combien? Moi, je suis passé crise il y a quarantaine. C'est que tant qu'il y a 40 ans, parce que déjà, nous avons l'esprit de adolescent. Tant qu'il y a 40 ans, on a déjà il y a différence d'âge. C'est que à ça, il crise il y a quarantaine, à comme il y a adolescent. Ndeko mwasi, ndeko mubali. Pour les alliés, car les alliés, entre les femmes et les hommes aussi, il y a des hommes qui prennent les femmes de 20 ans ou ceux qui ont 40 ans. Moi, nana, azana moi la mouké, azo salé le caprice et tout ça, mais tant que azo là, ayo salé le sous caprice et sous, il y a quarantaine. Donc, et là on a qui connaît Sabine, ok, si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas attention avec cette crise là, donc on s'est retrouvé que Batou, baso kokufa, baso comme dépressif, batu wa mabala ezo kokufa parce que ezali moment wana batu wa mabala pe kufa ka ebele parce que mutu na mutu alingi asala a réaliser ba rêve ne o a réaliser kité onga la linga kene boy nga la linga sala boy na comprendre encore et pas bana o par exemple basana ba 40 ans 41 ans parce que ça moi crise moko là et ça crise moko ba ko se calmer ba ko doser. Mais yo mutu so dépasser 45 ans. Mon cher ami, ma chère amie, il faut au banda repenser. Nazo kende wapi, na kosuka wapi. Donc, Nenga Guinaïf Sabino à peu près le Cambouana sur la crise il y a quarantaine. Bandeko photo ça la âge na biso. Âge tomo la teke, tozaka ba jeune te, to si to koli. Il faut tout linga, ko sala, et là, comme il y a bien. Après, toi, le bateke, oh, et ça faut y a batu,
ezali kindoki eza kindoki te na expliquer bino koyoka no sonité soko so dépassa 40 ans et que monique au salaki makambo moko ezalaki neti yote au monaki neti ozongaki mwana mukie ressaisis-toi loba ke non nakoki ko continuer boye te il fait na vie nanga vraiment comment na sérieux na comme sérieux na meka ko continuer vie nanga comme il faut parce que ceux qui au perdre temps wana ya quarantaine ndeko mwasi ndeko mobali okotika sango ya mabe okotika sango mabe surtout oye barake vie time is money donc soki osimbi épée wana bien te épée ekokata yo donc nayaki lelo nayebisaki bino ke nakozala toujours kaka na bamessage moko très bref na sur vous comprendre likambo na nga nayebisa bino mpona lelo nakosalue maintenant na France nakosalue tante na ngai tante Ida nakosalue légende parfait Kankou awa na Londres nakosalue pasteur bienvenu Messalin oyo akozala awa après ngai akokota na ba information mingi sur politique religion donc après nga akozala awa et puis la PSP Mbote na pasteur Nzubila à Coco Harris toujours akozala pena biso à ma famille la famille Simons toute la famille Simons na PSP Mbote et à ma sœur Sophia donc besoin message à lelo comme une réflexion ce qui besoin on a ndenge ya bien donc éviter ba kamingi ya mabe na société tokozonga la bomoto na biso et puis tokolinga kosala makambo ya bien. Voilà le message d'aujourd'hui. Je fais des gros bisous à mon premier conseiller, M. Jean-Bernard Djifunda. Je vais vous revoir encore next Saturday, même heure, même chaîne. Pour le moment, je vous dis bye et bonne journée. Merci. Pona koyoka soke okoya dakona ngeko mimoli ya motonge misaka oke chéri adieu osambwiseli ngai nzoto lokumunanga nyonso bebi oyaka lokola na ndoko moke moke lokola nkongi naponi yo mama ya bana ozala sala wanga nakamwe kaka ndeko bosaninga na bana ye mbale oyo nyonso toyebaka ngai na yo paka yango na fulu komakombo na nga kati ya motema na yo mpe basouvenir lelo nalingi natikala mboye na ndimi na nyokwama ata mpo na lembi nazalaka na elikya bolingo oyo mbala suka etikala na ngai pembe tokokoma na ye nkoko nasala boni mpo nasangaka ekotikaka nga senga mbwa mawa nalinga moto na motema lelo akende atika ngai na bana ndakisa na yango nalobela yango nanye nalobeli mama nalobela papa baninga na ngai ya lisano bakomi nde kosekasekanga makambo nalobaka na oyo esalami na oyo nakanaka lelo ekamwisi bato mokili mobimba soni ya lelo nandimi ye solo nkolo kozoba liboso mayele na nsima lelo yanga mayele liboso bozoba na nsima ye na banzi
bonne chance na likwela epai oke naloba ndenge nini nakumisa yo mingi nalakisa yo na bato bakamaka tunanga boni ye nazangi liloba nayoki soni awa mama